s'abonner na Mayo Gino de Bundes TV. I'm in Istanbul right now. You know, you have to check this out. Beautiful airports, everything's nice, pimp. You know, you need information to find out where to go. If you don't do it, you will lost. So you miss your airplane. So you have to be careful when you reach this area. So you have to ask somebody who will help you. Thank you so much. I'll see you later. Bye. Bonjour à tous. Bonjour. Sebenon, Kakdila. Good afternoon. Guten Tag. Ouais, bon dias. Bon tardes. Ça dépend de l'heure, ça va vous trouver dans vos maisons. Alors, Isaiah Bino, Mayo Gino de Bundes. To ili susu pona ko éclaircir bino susu ba situation ba réalité à poto quoi. Alors lisolo na biso lelo ezali pona ndeko na biso mo boya vanda na côté ya kati kuna so biso toza na Berlin ba waza na côté ya kati c'est que biso toza na capitale ba waza na ba côté ya Cologne bon ezalaki Cologne na Bonn côté capitale ya Bundes ezalaka liboso. Alors ezalaka na Berlin, après longwe na Berlin eke na Bonn et longwe na Bonn ezongisu na Berlin. Alors ndeko avanda ba côté wana kuna a pesinga lisolo na betela bino pona que situation wana vraiment ezali etungisaki batu ebele na famille ya bandeko wana pe. Vous savez, si l'on prie le Seigneur, alors il faut vraiment espérer que non, Dieu va faire quelque chose. Nzambe atikaka bana na ete. Nzambe azalaka juste. Alors Nzambe asalaka makambo na tana e. Alors lisolo eza ndenge nini? Alors eza boyende kwa albesha apesinga lisolo na koka kofongolela bino mpoke to beta na ndenge ba code parce que bata ba mondo yo bayoka te. Ezaka biso bana mai to yoka yango. Ouais. Oui, la situation des réseaux passés, la situation des réseaux qui est là, alors c'est très grave. Problème est ça, les solo est andé. So ezalina ndeko na biso mo boye autaki bamboka ndenge ezala kaka a cascade vina e aena na mwasi na e. Parce que mwasi na e azali abanda ko sambela makasi eza basiona o basambela bina makasi vraiment kangama na nzambe azania vraiment na respect ya mobali na ye quoi aza pe na ko ndima vraiment ke nzambe akosala eza na basi mosusu baza bongo vraiment mais soki neti basi nyonso bazala neti mwasi wana na ndimi ke mondo elingaki ezala très kitoko eza ndenge moko na Sarah ndenge alingaka mobali na Abraham. Alors Sarah atikaka Abraham te alingaka que vraiment Nzambe asala penda quelque chose parce que Sarah azalaki na mabota te. Alors a parvenir kokende loin pe à permettre mobali na ye abotana mwasi mosusu pona kaka bazwa bana bakoma na bana. Alors Sarah azalaki mwasi mo vraiment que Nzambe alingaki ye mingi. Et puis alingai pe Abraham mingi parce que bazalaki na kondima. Alors problème nini elekaki siko na ndeko na biso wana mobali na ye azalaki azala pasteur. Alors bauti bamboka oyebi ba cascade mboko bauti bamboka baye babwaki oyebi nomo oyebi nde babwakaka siko bazozela siko. Alors ekosala ke mwasi a tombé enceinte. Tant mwasi a tombé enceinte, alors ezalaki ke bakendaki bakenda babwaki barejeté bango. Tant barejeté bango epesi mobali souci makasi. Alors bazo comprendre te mais ndenge nini tobwakaki barejeté biso siko tokosuka ndenge nini. Alors mobali azalaki un pasteur. Alors abandaki kosambela mingi mutu na Nzambe. Mais mutu na Nzambe azalaki na kondima moke. Oyebi ke tant mwasi nazwi zemi a parvenir koyebisa mwasi neke non bon omoni ke basituation toza nango eza mabe. Alors quand même tosambelaka mais basituation eza mabe. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons tosala kaka bamasolo ke tokoka s'en sortir. Alors mwasi comme abanda koyokela mobile na ye ndenge kaka Sarah abanda koyokela mobile na ye Abraham
esali ke alors moi c'est andimaka ka mama mobali nano moi c'est andimaki te aboyi na bime papa yo sambelaka ti oteyaka bato. Alors exemple nini olingo pesa susu ke tokende tosala masolo po ke nazwa makambo parce que nga naza na zemi. Alors yo ozoyebisa nga ke nakenda kosala masolo po toke tozwa eloko wana tozwa nkanda kwa. Alors mwasi wana asepelaki na acte wana te ayeba solo na mobile na abimi mama ozomona te bastation nde tozokendela nango alors tosala kaka ekoleka nango. Mwasi akomi juste abe bon ça va comme yo moto olobi yango ok tosala kaka bake koluka ndeko moko boye bon mwana kaka ya mboka aluki mwana mboka asalela bango masolo basali mpe masolo bapesi mbongo bapesi mopatas. Alors ezali mpe so ba 4 tonnes boye ba 4 bien ba 3 boye badiskitaki tout ça bapesi ba 3 tonnes ntango siko bapesi mopatas ekomi ke non bon basala basine basali babimi basinagogue ntango basali masolo esili nango mpe bon bapesi mpe mama makambo yango. Sikoyo makambo yango ndenge ekomaki wana sikoyo bango barejetaka bango basali recours deuxième recours basali parce que ezalaka ntina bokosala mpe deuxième recours et puis troisième boza na nini mais na troisième premier recours ezalaka il faut bozala na bon deuxième recours ezala il faut bozala na bapreuve vraiment ezala très fort mpona ke bandimela bino. Alors ntango basali masolo alors baye kosala recours bon bapesi bamwa preuve encore concordé na makambo na bango ndenge babwakelaki. Bon nde basali bon bapesi bapreuve alors baye ko bango deja basalaki masolo deja kuna na mwana mboka mpo bazwa nini nkanda parceque ta nkande bazwi nkanda kote wana kuna. Alors eye kosala susu ke non babengi bango na tribunal abengi bango abino me bomoni bobino bobwakaki bopesi biso bapreuve. Alors avocat de répondre bino que bozwi nkanda sikoyo ekosala bouleverser mwasi abime papa nga nayebisaki yo bien ke tozela nzambe akosala so yo oyokelaki nga te. omoni sikoyo mwana azwi kombo azalaki na kombo ya mutu wana sikoyo mwana sikoyo ye koklate mpona nini mwana azalaka na kombo ya mutu wana sikoyo o mosusu baboti aye kobota so deuxième mwana ya liboso azalaki mwasi ya mibale azalaki mobali ntango sikoyo ye oyo ya mokolo akenda kozwa leki na ye sikoyo batuni ye na ekole ya leki na ye yo mpona nini oyaka kozwa garçon petit oyo yalobi te mponi botunanga bongo oyo aza mwana na leki na ngai aza ndeko na ngai baprofesseur soki baprofesseur balobi mais non oyo aza leki na yo te parce que yo oza na kombo mosusu yo oza neti mayo mais ye aza Gino ndenge nini yo oza na kombo ya mayo ye aza na kombo ya Gino mais abi aza ndeko na yo te esalaki mwana wana neti kolela lipasi oyebi bana mike soki oyebisi likambo bongo aza na tort alors akolela esali epasi azwi ye kaka bakei ntango bakenda ndako atuni papa na bango papa mama mpona nini ngai na leki na nga tozala bakombo moko te papa na mama batalani bon réponse nini topesa ye abi non boza kaka bandeko bakombo ekokesana meme mama bakombo ekesani parce que ngai naza mayo ye aza Gino sikoyo bakombo ekesani kombo ekokesana parce que ngai naza mwasi ye aza mobali ozomona mais nde nini ye azali Gino mayo ngai naza mayo Gino ozomona esali neti kobouleverse ye mayo Gino mosusu Gino mayo il faut tozala biso mibale mayo Sarah mayo Jojo mais ndenge nini ekeseni ngai Jojo ngai mayo ye ngai Jojo oui en tant que mobali parce que ye aza mwasi mais mpona nini ekozala
combo ya papa ezalaka wana moko te mais eza bouleversé un peu abi non bon maman epesa bango mpasi bakendaki basololi na mobali na yabi mais sikoyo yo oza pasteur éducation nini ya bien opesi bana okopesa bana toli nini okopesa mwana point d'interrogation omoni berere biso tosalaka bato balingi kozala presse neti nayebi te kozala presse eza na ntina te olingi kaka ozwa o fulani azwaki rapide yo mpo olingi ozwa rapide oyebi ndenge fulani akenda kokota baplace akenda kokota okomona o Sarajevo aza vraiment na lupemba aza mpenza na aza na lupemba na ye ndeni ye azoganye kaka alonga mpe ifo na ganye neti Sarajevo mais yo oyebi place de Sarajevo akenda kokota mais dis donc bandeko bozokamwisa na nzambe kutu azokamwa na satan ye moko kutu azokamwa parce que nzambe akokamwa parce que abime bato oyo napesi bango nyonso opportunité nyonso bandima kaka ke nazali bazala na patience mutu na mutu akozwa na temps na ye parce que toza na bato ebele bazobondela kaka nzambe pesanga boye nzambe pesanga boye parce que nzambe aza nzambe ya ordre nzambe achaka mutu na temps na ye bon toloba nanu tozonga na mwana tofungola na parenthèse moko boye mpona nini mwasi na mobali borépondre nga na baquestion mpona nini mwasi na mobali soki babalani bazala lalaka mbetu moko baliaka peut-être place moko par exemple bamosusu baliaka na bango place moko te oyo akendaki ne mosala azongi biloko no eza likolo ya mesa wana soki kolia olie baza mpe tosala mosusu mama ali liboso ape papa ye kolia nsima bon bazali siko mpona nini jour akokufa ou bien jour ya kokufa mutu na mutu akufaka na air différent parce que baliaka place moko balalaka place moko mais kokufa omona mutu mosusu akufi peut-être na maladie mosusu akufi na maladie mosusu siko bo répondre ngai mpona nini bakufaka minute moko te seconde moko te. Alors j'attends votre réponse, ça sera vraiment très important pour nous éclaircir bandeko na biso. Alors on a deuxième partie de ça. Vraiment bolanda lisolo eza première tour que tina to ça déjà première partie, deuxième partie, ce que tozo kento ke pitina ba cinquième partie. Alors bon pesanga réponse pour nini mwasi na mobali balana balala rambetu moko mais jour akokufa mutu moko kaka kufaka liboso ya mosusu pour nini. Merci. On est ensemble, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes. Alors, beau s'abonner, nzambe akopambola bino. Alors, totala tolanda nina biso, il y a troisième partie à suivre. Wow, it's a nice shop. What's going on in here? So nice, man. Okay. Oh no, I can't believe that. This one for my wife. Yes. Oh no, I can't believe that. So how much you sell it? This one discount now $17. So can you give me address please? Okay, so nice. Which Right. address is this? Which street is there? This one La Lele Mother Relax Plus. Relax. Yes. Tell me I'm relaxing. Relax. I'm relaxing.